Il a conduit, hein. C'est lui qui a conduit. Attends. Ok. On est ici. Touche pas. Ma voiture à moi. Ma voiture, il a conduit. Il a conduit. Comme ça. Tout le monde. Le repèse ton nom. 100 km/h. Enfin, ici. Fatigué. Chérie, maman, au limbisa, biso vraiment. Pardonnez biso chérie. So moni boye. Baki na bandeko oyo, bauti libanda bayaki. Ba on tout ba bengisa biso na face na bango to kende. Maman Emily Nzemba. Nang banda e, tout te pelé, ami beto. To fanda ki da bango, iko kina ba Petroni wa biwa o avondaka na Australie janine. Donc comment était chérie. Mais soka arriba ki olala libanda fala yebisanga ipo boye nazaki inquiété na télé mais kola. C'est maman biso tout ça t'aide que programme c'est comme mabe boye bien tenga non quand c'est sous pero va sali ce problème ni. Boye pe kwiti na tongo bino oza bien. Le coup là ça qui na biso chérie. Elle a qui bien protégé. Personne. Tu vois la maîtrise que mon frère. Ah oui. La maîtrise. Amène pas belé. La maîtrise. Amène pas belé. Comment on a mené goûter mon mafia. Ça la maîtrise à ça. Ah bunda. Ah bunda. Il y a malamu ezali chérie. Soyez voilà, bouquet la chambre comme ça à se reposer. Personne là-bas, personne ne suivre. Je vais aller comme ça, comme les soldats. Check. Voilà. Toi, comment ça, tu es général? On a trouvé de la voiture. Ok, oh là là, on ça non tout. Voiture. Chérie Nabiso, on s'appelle la mingi parce que à tout moment les cambo là toujours dans maîtrise. Donc quand c'est dans la chambre à se reposer. Venez tous. Ouais la chambre. C'est bon. Maman on va pipi les adés. Tout le monde. Tout le monde dans la chambre. Et puis c'est avancé. Ah, tiens, pour une année, non, chemise. Comme ça? C'est ma chambre. Chambre hein? C'est à moi et à toi. Ça, c'est à moi. Ça là? Comme il y a un modèle, il y a bien. Ah, mais la belle. Tu m'as cassé, boy. Bien. Bien. Ah, ma belle. Ah, ma belle, ma belle. La boya qui en a vu. Moi, ma soeur, va coucher à mes qui a mon colon. Là, bien. Pierrot, ça. Non, comme ça, c'est bon. Ah. C'est bon. Musala oyo ngai bizali musala ngai abubu sala izali musala oyo bazili nde il faut basa ndeko no amobala kewa azeki ne kaka na epesa kete sika ya ko kende bite mwasi ne na sima wa kopenga akeli akeli na lingomba kuna sika asambela ya solo abeki na nga bana na réunion faut pas kutana ba pasteur na bango lelo siki ya mwake makambo na boye nani njao makambo na lobaka yango oyo moto azalaka soko so komi mobali oluki kozwa engagement esengeli na okola ya yebi atiki telefone ne mwasi akobenga sika akimi akelo sama kiko luka akimi te mama kelo sambo akimi asi wani zaidi ukimi yo yebi njao yebi yana makambo lusambo yebi ya lelo soka ke makambo lusambo te makambo lusambo yo supo posana yo izana ya sana ni atika lusambo paya atika lusambo te meka mwasi na elo kola akoya avant d'aller moi c'est d'ailleurs pas na basolo tu vas passer la zone là bon moi ça zone là pas ni ya kuyoka et pas moi c'est pour passer elle ndeka za wana ça alors ya ye moi c'est parce que basalo ya bango libana maman a raison alors bon mamba solo faut c'est la moi c'est né parce que ya OK peu ouais ba pasteur ouais la ngoni yo yo papa tata bano yo ku la ça bano ni
nzau yo ngala tu nzau yo yebiri ndengo yebiri nzau mwasi ukima te igirizi na mwasi na pasiteri kuti bato na eklese bakoteka ye mwana nzamba bengali bato apati biloko ya bato po aboyaki bato baya kosala bosote eloko ya kosala eza bosote osokendaki lingomba na ntongo osongi ndako ya poko oyo akai kolukaniakangaki esika wana kasi kende okama te yazonga kende okama te yo nde moto okokotela ye kende loba na ete keba na yo keba papa lubiri yo keba mosapi kotiaka na lubiri yo yosola malembe te kafolakisa odingi kando ewutiri biso na butu ibima te awa te keba na lubiri yo keba yo kosala ngai fyote ofota okende ofota ngai nakende okama tala papa moi makambo osala aire moko ezaka soni okomitala malamu kasi na lubiri yo so pas bon ça va ça eloko mais eza makambo oyo tosala makambo yaya bokomi tosala eloko nyosala eloko yazana eloko akosala yazana eloko akosala mpenza ndenge atelemi wana nga natelemi boye ye asali lika nga nazali na eloko te eloko olingi nasala eloko malamu okosala te ya mwana na yo mpo oyo osalaka mobali soki sa ya akoma mobali yala nini na nzela ya nzambe alubi ye avaka abala alubila bayo eloko wana mingi papa ye avatemba yene nzito ilifa akokisa makambo siko papa eloko nini kasi akilai kolingela mwasi oye azolandela makambo alosamba alingela ye mwasi nini eloko nazala kozela yango yo seke yo olaki eloko tata na bino asimbi ete ye njawu alobi yambo asimba mwasi wana esengeli abala ye mabizaliwa tokotala na bilili awa ti ya mindele moto asalisi ene na ye akosala esei teknike esei wana eza mpona nini po atala biloko wana akosalela mosala soki ekotambola siko yo palazi wana opuye mama na bino sikolopuye pwani bongo soki mwasi wana abotaka te tata na yo moto okonganga yango wana malembe bato bayoka te soki kasi bakei na mwasi wana apalani lokola ye akobatela ye te akuteye moseka te makei kuna mwasi akobota ta yo obota yo bongana nazwi nanga mobali te na obota nde nasi na mema ye lokota na longola ye ezeli ngai nde naboya bo ngai naboyaki abota po te mamema mama teya nzau ngai na uteya nzau te ngai na ulubila nzau alandila kaka nzela ya nzambi usala eloko oyo ngai nalubi kaka ndenge wana buyokana bimena mama mama est-ce que vous papa makambo osala eza normal ezalaki ndoki te bosika nzau nakoyeba te ndenge osolaka na yaya na yo est-ce que azala mpenza mobali ndenge mibali basala aza mobali mama aza mobali sikoki mobali na ye ezomonana te nga namonaki mobali te namoni kaka mwasi lokola nga leki na ye ndele aza ndenge ye ezali mpo namonanaki mobali ye azolanda makambo aprie alukaki mwasi mpo na nini so ezali nini naposa kolanda makambo banzambe na efala atikani makambo mbonga ngonga yaka nakobenga nalobi na oboye tozala moye nazala na posala nganga te bato baya kotelema o amba akoganga o asalaka makela asalaka bo asalaka boye bunganga te luba oyebi tozala mobali siko yo okumisanga mwasi te nkala akotuna o mituna yo yanolanga oyebi te yo ozala mobali nazali mobali lokola ozala mobali te ya mwana na ye lokola nanu abimi epa mwasi wana te asala eseye teknike ayeba soki mwasi wana biloko nzoto ne ekotambola malamu kasi akoyeba ndenge nini mwaye wapi oyoki soki abuyi na okanga yebi na makasi ta akoboya soki aboyi soki mwasi wana aye yawa nga nakokotisa ye nakokanga bango mibali okanga bango na ndako na ndako ya nani ndako oyo oluka ngai na bino tubeba na ndenge ya makasi kaka mokolo wana piti kaka mokolo wana le seul vieux qui me reste. Mon Moussakata qui se respecte. Vava Kasaka. Mon yaya que je t'aime beaucoup. Bisous, bye. Vava Neni. Kasaka. 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 Mon Moussakata qui se respecte. Mon Moussakata. Aja Moussakata pene. Moussakata 100%. Vava Kasaka. Mon Moussakata qui se respecte. Vava Kasaka. Mon Moussakata qui se respecte, papa. Bon. Ana bimi nanu muke. Akena nuko. Tike loko ngoma deso eto ketika kama mba somba ba tomate mo loso. Bongo wuti wapi? Papa, yo papa, yo responsable ndako. Ina age na yo responsable. Yo za mwasi dejo kozana katanda. Papa na bona maloba. Okozana libala. Pardon na 5. Obo tape banati.
Yo po olesha libota ti. Papa madeso yango kunelembi na bande kozela opesa siko komikolo ba opesa te okende wapi. Pesa mbongo baluka mo eloko nga pe na leka madeso te. Yo kwa yo na ngana sala pembeni. Kwa yo na jana eloko awa na jana eloko te. Qui est capable ulamuki pe ale ubengi pe mwana na yo. Piero betkana ki ma fait yinjo awa. Astindiri bino ma quelque chose. Kaka kusha merde mon. Yo comme mikolo nyonso kaka Piero nem te ko sa charge de responsabilité na ya botata na yo et comme inde na maboka Piero. Na salni. Papa kende katika maloba mabe. Nzambe na bonde ti Christian inepte. Christian inapte. Dazana lali mo mfufa malila papier lala ki ale mo mbali mo lukaka musala bino nyonso misala bino nyonso mibale na ngana mwana ngai ngana mwasi na boba de virginga na bebisa ki virginité na ngana obatela ngo ba ozobenga butu moyo wana ozobatela ni bato ozobenga ba relation na boy na ba na obatela ki moseka na nga nana mwaza moseka na bala moseka mama yo ndem to mona nga ndo monela na moseka na basuki ya boy moseka Moseka venda mwana mi batela okikoza basuki lokola yo mwana ya nda oki moseka ngwe ki pana suki tout à l'intérieur kokosa biso mama tika kokosa ngai ngam na tiki na mama desu za bongo tingati mobai no mwa libala Ufandi boinde. Comment? Ufandi boinde. Mais on a vendu normal et puis la vous allez la douche. Na bando bonga makasi le fait que non papa. C'est pas papa. Papa na maman. Ah bon? Oui, bon Boussani. Eh oui. Oh là là. Mais comment je peux oublier? Oui, que la mouture on est sauté, sincèrement. Arrête de faire des comparaisons inutiles. Les que Naki n'a programme nango que tu n'est pas papa, mais qui m'inga la mouture quoi. Maintenant, ce que yo sandé comme ça. Ok, non, mais tu montres que la position d'abord, on a calculé en fait. Ce qui n'a pas on il faut rappeler un petit rappel. Ok, comment on a bossé on a papa et maman et comme ça on a retourné au plus la suite alors. Toi tu vas aller non? Oui non ok. C'est non qui non voiture. Lobby? On a. Nani taxi ça n'a pas taxi ok. On a peine d'abimate oui mais on ne sait jamais. Et quand on a un moment on a bon et puis ils ont un problème. Donc là qui yo vandi nous nanda c'est que qui n'est la voiture non. Il a bien casse dans un nanda. Mais Niki, est-ce que tu me comprends d'abord chérie? Naza nanda voiture on les appelle un problème. On a pété dans l'obima. Peut-être un petit tour à mécanicien. Tu vois, la robengaye, a poussana, la poussani. Attends rapidement et puis je rentre. Donc, dans le sens que zone au taxi est facilité. Bon, il n'y a pas de problème, non, soit taxi casse. Tu as bon? Oui, vous bougez les sauter, je crois. Non, c'est bon, je suis dans le canal, tu vois. D'accord. C'est bon. T'as bon bien, chérie? Oui, merci. Tu as pas battu, non? Oui, ça va, chérie. Merci. Non, bébé, vas-y. On est bon. Bye, hein? Yo, n'embêta. Nala muninga non. Message ngati lo mona monter. Comme ça non charité parce que na bengio na salio message on en attend et puis na bengio yambité. Tu dois comprendre son nom comme ça on a protéger na epsa que air moko sela nga ba texto te zelanga na selo texto. Soki pe na bengio bongo sonner deux fois au yambi. Yo até sonner na bo tiki na yo. Hein? Bon, ça va. Non, il y a tout le temps. Ok, d'accord, chérie. Je t'aime.
chambre nga moko contre 6 millions basusi ngoya uhoho etumba oyo monene boye vraiment eske nakoki kozongisa ta mwa chuki comme c'est pas possible papa sor nanga oyebi bien mais pour kozotraîner ya kosofenga nabengi yo na telefone ine million de fois yo boy ko rappeler esa message papa oye makuta ko na podium mazali na sokite nazo prepare ba lox ko ina podium nazo prepare donc tibale ya numéro ba ko benda na lox non papa merci continue aux affaires na ngai papa aux affaires na ngai nabengi yo na telefone ine million de fois yo boy ko rappeler desane oh mon frère na ngai neni gobof ça va bonio ito gobof fanda gobof merci ngani yo beta na loko wana ngapena na yimba na ya solo mais oui mais yo na belo na makambo te mon frère ata basiko dilanda ba okama so yo komoyemba oyemba na mekati bon o mekaka en forgeant on devait forger bah oui c'est ça Nantila yo motema nazwa eloko otimela ngai ngisela mokile bungisa ngisela tuyala bungisa yayanga bof mais yo za mystique yes nata zate non petit sœur azate alinata bimaki ngabu na bulaki ayaki chez yo comité ta usama mugoko mais bien ngai tu as numéro na elle ya commencé à bimi bobengi en téléphone la solo wana jour wana ngana solo ina ye absanga ke bobongisi ma mne soka problème les até na caprice ndeko non moi si donc ye na habité na mona bena no maman Marie-Jeanne mobimé pas na amina te koloba bongo te mère za bongo te te na na mabete azo bena maman yo là moi papa est fait timide mais maman ça chaud mon père azana 4 16 ans solo na père comme ça c'est bien papa pour maman sous sa meta comme ça là na boy lo binga na mutu mabe hein donc maman papa na bonjour papa papa bien parce que conseil oui na zo solo na ikasi babeta ka biloka moinde ngwane ah to respecter ba moi yoko lukanzila na yote papa nazo ibisa makambo amina tato sala oluka bataba musicien merci papa fanda bana simi oke ko betelo ko ya wemba kasi betati ngabo kule nakaiye te wane zaka acapella masala ngo alunga kuna di yo zaka so batunia wane zaka acapella ze oyo bazaka ngona note papa jardin bien ah bien mais la profiter ka logo za pena na son ngai na soloni na pasteur Odon Elwanga pasteur Odon Elwanga azana na Belgique to na France bazoka na kutu kana ba service mo asala penza pe nga zo sala msala nzambe osanga nani bokilo pe azala ka msala ya nzambe kutu aboyeba ko orienter yo sikani ni okusala ba campagne papa ngapi no ne koluka yo akomisa lokola mwana namoni ebite bon lokola bozala ka bosambela ka boyoka ka banzembo yete ya banzembo ya mukili te tozaka na kati ya mukili
Njembo yo kisasa jambo katika master. Oyo kama te. Si, on a quand même na la planète. Pour moi, ça cache pas tellement comme yo. Papa on a kana yo kama te. On dirait bozaka na mifiniko ya matoi. So beaucoup place bazole comme bizi wala bozi mifiniko telati si matoi. Na ebike papa atalupango wangu kangi. Bakenda kana yo matite koli zuma kupu kati. Kokanga lupango zaki ozo ape kosala entretien papa 7 mois 8 mois papa je m'excuse bankati yote papa et sali 8 mois teto toki ba 6 mois 6 mois 7 mois kanisa be ndeko le excuse on dirait oyena mbongo papa tout ba ba vérité nani 7 mois donc moi si mon nene le kule Aminata utele mse place mo kangi di eboe bien donc okenya no na ya comme le kule fungo le bunga yo papa pour ce que muta kangi le pango basala ka mke yena kombo a le kisi quand même monda ko pepe ata pousser toi de ligne botate mais yo on dirait fungo le yo kangela ka kumba ekei mais mutango oyo kangi kuma les apporte ezani c'était za moto. Papa, je m'excuse. Moni, nous ça l'effort. Na prometa ki nzamba. Bino zaka boy, bino encore bino bosambela ka makasi. Bozala ka boy. Oyo kangi lupango mais yo ke kuna le ba prière au sol loka moni na ngana prière. Mubali mususa moni yete. Ninga sa boy. Donc ozo ko touriste, ozana na ba prière ko pokela mona na ba mpokela ka ya mabe. Franchement na koki ko sauter. Aminata na ninga kai. Na jiba time belé na yaka na famille na mona ki famille. Pour Nathalie Sabine qui est Aminata. Je suis balandé, vous avez ma mabe pas nzambe. Boulon, boulon le boyindi ça comme thème nzambe. Nzambe, alléluia, cet esprit. Nani, Aminata wana, mamaleta. Papa, pourquoi你不sais la bon? Hein? Tout ça bande que tu vivre, mais bien beaucoup le privilège de payer nzambe. Donc oyo kangi, oyo kanga lupangwa, mwana yebato. Mais yo wana na nzela prière. Nzambe bato bamona yete mote la Aminata papa tayo mbuzi na somo te wana papa na kozo sana moti mais ma beza nini ngape na profiter papa na pe son rapport omoni lelo bolo banza wana nza mona mabe boy na ko décevoir famille na biloté bon là après quand déjà comment tu vas on va partir avec toi t'inquiète je pars avec toi tu restes avec papa. Et il n'y a pas de souci, tu peux rester avec ton papa. Si quand tu sais, il y a un conteneur, mais pour les autres, pour ça même, parce qu'il va bien déjà un conteneur pour maquiller qui chasse. Si qu'on a mis à quoi? Gaï, Toyo, moi. En tout cas, moi, Nana Boki. Moi, je préfère Ezala. Pour le président, là, on préfère la Kende. On est. On peut parler avec toi. À Kinshasa. Ouais, pas de problème. Tu vas partir où? Là, on préfère la Kende. On est. Le président m'a Kende. On a des conteneurs. Mais toi, ils sont maintenant. Ça fait 2 fois qu'on a dit. Pourquoi je salue déjà 2 fois? Tout le monde dit Kende. Comme ça, il dit que on est venu à tout. Non, même pas. Ah bon? On dit que l'orgueil est là-bas. On a qu'il la bimisa biloko wana puis bateka ceci là je ne pense pas que les ailleurs au là na bomba puis biloko zo mela na ressource te ba 3-4 jours biloko bimina. Ça ne dérange pas le quoi on déjà va se laver. C'est qu'il faut qu'on ait avant d'atteindre avant d'atteindre il faut déjà vous atteindre qui pour la salle chama pour le bader dans les bomba. Ça ne dérange pas mais on va éviter tout ça. Après vente, au yebi. Pendant vente, au yebi. Pendant vente, au yebi. Tout ça bon. Après vente, au yebi. Bon, il y a la construction, tout ça.
nayebi nyonso oyebi wana eza baaffaire na biso tosalaka ebandi lelo te towana tosala ngo donc nayebi makambo nyonso ndenge emarchaka ozali esite ntango nakenda yo kozala no desu tomonaka misala wana ndenge ezokenda misala c'est bon donc etikali nango mpe ebele te etikali ebele te namona bavideo na bavideo je sais que ntango amona okoma mpe na kinshasa donc okende na moposi la ngai mpo na ngai Tu vas rentrer avant mon anniversaire. Ah oui, on va fêter ensemble. J'ai dit que tu vas fallait un mot ma papa. Comment ces derniers temps azo se comporter. Papa Robala et comme so moni tina komi parle mon frère na niveau na yati awa rien na mon. Yo bala kioni. Mwana mobali. Yo mtu kozele instrument d'église. Bala kioni. Yebisanga kaste. Bala kioni. Yazaka. Papa libala eza facilité papa. Aza obi Congo ndelo mboka yotambola. Bo pesa etan na ye aluka mbongo na ye. Et bon, il va ça les cotisations, bah ça c'est là et à bala moi c'est comme il faut. C'est pas. Peut-être qu'il y a vérité aux autres composants. Non, moi je comprendre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc on a classé mal bango. Au PC temps à boy code. Au so salaire on va avocat. Na vie na meza lindanda papa oui bien. Vie na meza mindule. Mais ye alingi moi si na ye botika ye bo pesa temps azwa mbongo abunda kongo mbongo za passe oui très bien. Tanga mon moi on a grand garçon mais jusque là je suis encore chez vous ici. J'habite chez les parents. Au grand sonnier. Ben oui. Ça va pas jouer. Poudre tchak et belé wana oui pas que au tchak chez les parents. Non papa. Laisse tomber papa. Non, ça fait partie de mon travail quoi. Aux arts, juste ça quoi. Ça n'a rien. Mais ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Mais ça c'est des parents. Moi na yo ado sala ma. Makambu ya pepe za yo longwate. Wala wandeni soki yo na soka ko bala na kutika yo maboko pam. Ozo kubanga yo ndre ayaka kubangisa oke soko to bina kufunde pa nzambe akukata kadiel na yo. Non azo bangisa ngate juste que c'est la réalité. Juste que c'est. Et pose na musique yo beta la musique n'existe o beta kana mukidi. Papa nda ona yo azo ko se compter bien ta salini. Olobi mwana nanga azo ko se compter bien. Amina ta komo mona bien téléphone. Parce que on benga ya ba téléphone. Oui. Yem de somba téléphone non. Nzao. Répétez. Il bolingi moli trop modimo nzao, trop modimo. Zaka spiritu santo, zaka papa. Trop modimo. Moni makaba bolingo ko nzao, eza musuni. Bilo bo membi makamio so trop molimo. Ozo ko bengi na téléphone oyo sombati. Nza yo ngazo me téléphone wana. Bonza watayo mo. Téléphone ku dio sombite so ko bengi bayambio na hote. Pas facilité ka test. Yo kasi, mulimo masanta yebi sauti. Azawa. Oloya, oyepe. Nza otango yo zo keteka pona pe. Oyo mutokangela mwana batulupangu 7 mois. L'autre te comment ka pa nzambe kuna ko pesa ka mona ngaba la pola mabe nzambe batu ba mona yete atula zira kanga na zingira makila na Yesu na pakuli ya minada mafuta et de beauté donc non cet homme sonne à pas beaucoup fortifier là on a ko fortifier mais tous à la prise réaliste hein oluka mbongo yo zinzoto ke kokonisa kone bamangengenge esika baninga bazuluka mbongo yo zele mangenge ka kuna mungu nzambe pa kolemba yo ozaka kumba minata mlo nzambe mani masaka mais appel kaka et apamba na téléphone oyo sombite oye mbang azalo bati ate zo sonne ma azalo bati abimaki azaki na salta azalo bati. Bon, ça aurait permis de Seigneur. Et c'est que ça dit à faire comme un thé.
Ini boleh memang terima kasih. Kanganan, kanganan. Kau ni bandingan. Ya, yo mungkin sama. Oh, iba kanan dah kau. Oh, iba. Bazo yo kale miro des oreilles. TV kakate, ya mami dia yang ambil. Bako iba. Wala mer na ngayebi ngabia. Ako iba katene ni chaque dimanche pa la poudre au bi. Ako iba. Papa eza bomuti ayebi ke mwana noza artiste. Na bia, yo nda nani, to nani musique ni. Papa. Pana nani. Usa na valise. Meu senza kabiramba. Donc tika na valise na pressing basokola kango kaka. Yo kenda ka uzwe. Po okubanana. C'était le zéro maman susu. 10 0 change. Mais nakati ndako namona kabiramba te. Sikuyo. Eza nini? Papa nga. Ozena manette moko invisible. To mudungu kaka. Nga mwana na ondo mona nga bodo na ba master belé ba na bilamba belé. Tu comprends? Merci. Do ba migranisa na Paris batindela nga bilamba. Ba japonais ben ngombo baninga na nga. Belor na Finlande. Belor samba na Finlande baninga na nga batindela nga bilamba na ozanga bilamba. Ya Solomon. Misi alenga ni elamba te. Po epa na elamba ezelo pamba. Ya mona nga mwana na okwa. Bah ouais, là-bas, tu musique, hein. Très bientôt là, vous serez fiers de moi. Bah ouais, là-bas, tu musique, hein. Ouais, c'est normal, c'est la. C'est pas comme on ressemble, est-ce qu'il va n'a qu'à péter capot. Bah somma là-bas, on peut te bazoaka. On s'arrête sur la parfait mon côté. Donc je là que bah sur la bande sorte ya bateau. Donc yo sobi ma midimo. On m'attend n'engin. Bonjour ka sexy mais on s'en est incapable. Ya ko kanga mutema ni oyo zana. Uza ku kakwa mfi. Ouais, le ko la tête. Fabrica selete na kuswa yango iblatol papa nandaku ozaka na kilote na yo na makora na yo la takawana bilamba nyoso na mona yango te mesoko bibi ko 10 0 change ozama kasi na konika kete félicitations na ba ninge belé papa bazana ba bilamba donc c'est normal papa yo po kenda pa bato kanga lupango lokola nzawo. Non, mais makambo osala ndewe nazo sepela lango. Tane nga sili kama sa minene. Nazo répéter les sous-sous. Non. Akoza na pe moloïde. Nazo répéter sous-sous tout le temps ba réunion Amina. Yo nzawo yo zangi pota libomte. Ah bah bon Dieu. Allez vite, tu sais la carte. C'est qui? Va. C'est qui? C'est du bon. Entrez. Non. Je vais dire mon caractère directement ici. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour. Champagne est là? Et toi-même, ça va? Ouais, moi aussi ça va ça. Tu fais grâce. Ah bon, bien habillé, j'ai aimé vraiment. Merci. Bon, Où est-ce qu'on était? vas-y. L'année passée, maman. Refusez quoi? Parce que j'avais on avait dit j'aurais un téléphone quand j'aurais 10 ans. Mais oui. Mais je vais tout à fait 10 ans. Mais je ne t'explique pas, on va acheter. Je vais prendre celle de papa. Ok, Je ok. vais prendre selfie. Android. Yeah. Ok, on va te donner les téléphones. Ok. Moi, nana, me pose à la Bonjour. Bon, allez, à tout à l'heure. D'accord, allez. Non, je vais changer d'avis, je pars avec. Tu viens avec moi? Oui. Enfin, allez. Bye, papa. Allez. À tout à l'heure. Allez. Voilà. Chérie. Oh mon amour. Ça va? Ça va? Ça va bien sûr. Oh, tu vas manquer, tu sais. Là-bas. Très joli, hein? Merci beaucoup. Je me fais belle pour toi, non? Ah bon? Ouais. Mais ça fait 3 jours que tu m'as pas appelé, pourquoi? Bébé, je me sens pas bien. C'était sympa bien. Ouais. Mais fais-le, informe-le, chérie. Bon, j'allais t'informer, mais je veux oublier, je compte les choses en tête. Tu vois, je passais à toi, c'est pour ça que je suis venu te voir. Je sais que tu veux penser à moi, je suis ton amour, non chérie? Ah bon? Ouais. Tu m'aimes, c'est vrai? Beaucoup. Sérieux? Champagne. Tu sais, je passais à toi à la maison, hein. Oui, Présence de mes deux je le mérite. Pourquoi? Sérieux? Ça te va. Tu sais, ma tante t'a demandé, hein. Vraiment? Je vais avec ma soeur. Elle m'a dit, oh, mais pourquoi? Champagne, elle s'est fait plus fort. Je dis non. Bon, j'ai créé des mots, tu vois. J'ai du mal, c'est normal. Ah bon? Ouais. Oh, chérie, voilà. Je me sens pas bien, je suis sérieusement malade. Mais tu sais quoi? Ouais. Je vais te prendre, on va faire un petit tour avec toi. Ouais, lui, c'est dit. Non, tu sais, chérie, tu m'as manqué, je veux qu'on parte au resto. Tu me peux aussi de me S'il te plaît, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Maman même allait sortir avec moi, je refusé, je dis que je ne prends pas. Tu as bien dit, maman, tu as refusé parce qu'elle t'a proposé. Moi, je suis ton homme, faut pas oublier. Ok,
rien que pour toi, je me foutais. D'accord. Donc, donne-moi le temps de me traiter, de me faire encore très bien. Je suis là, non? Bon, tu m'as dit de vous. Ah oui, pourquoi pas? D'accord, ça va plaisir, chérie. Voilà. Fais ça, c'est. T'as avec ton téléphone? Ouais, moi. Je l'ai un peu de naïve à rater. Dans vous avez dit que quand tu as signé, où tu as signé. Je ne peux pas y signer. Tu vois, ils allaient me voir. Tu vois, dis-moi, il a rien à dire. Oh mama, buti na ndabu. Makamu buti na ndabu. Papa nini? Oh. Nani no comment créer l'église quand on attend sur la quitte c'était pour créer l'église. Ameda nini? Kanga mu na kotika bango te. Bon il parle na mizo nanga makambo buyike na sana. Tuzomona wa isengo. Basali ni. Mama ni basali wa. Mama ata yo mama. Mama tika uzali eso sala o koti sala. Na simba ta ko simba papa ni ngite. Na pona makambo. Na isa o problème na ngana yo tali mama te. Mama za muninga na o. Asimba. Kala mama na ye. Nazara lesbienne na mama na. Ana uti lesbienne abo ba lesbienne ba obota. Tu vois Asimba Aminata. Usimba ni? Aminata. Ba Simba ni. Na simba ina mtoto alingite. Kasi kusimba yango. Na simba ono ngoma ba anda tiki. Sala simba na ngoli na bo na sema na ngoli na bo kata mo papa. Mais je suis na okepia. Na bisa pamba zoboya papa tayo moko. Na bisi. Aminata. Mama. Anga yesa ndike mwasa saka na mbaya. Bisi azubuye bisi. Oya isu na tante ba osela na kuna. Talinga te makambo église na lelo ki église te. Nzao. Oh, yongo bizala indoido ni. Ya biloko okipeni na Aminata zawa na kota motana na ye. Ya biloko. Tekela kuno ke no koye pamba. Uyiba kuzuki mezo yiba na te. Ina kuzuki me na zo yiba na te. Aminata sobo na osilika. Te sona ke église te na osilika. Sala ye na na zawa na osilika. Sala banda wo osilika la ye. Abo ko beta ko leleza rangu. Mutu apeso makasi nyonso oyo akoloba bo eza mama. Eza mama mutu apeso mutu makasi. Mwana mkebe mwana mkebe habia. Mwana minu mangara, mwana azala mungara. Azala mungara. Vraiment, c'est un projet qui date de longtemps. J'ai essayé un peu de poser avec votre maman. Non, nous qui est là, Zamouanayo, qui est Bisaye, Asoana papa, comme ça, va porter au secours. Donc, on a qui n'a Soloana papa, Papiro, avec moi poids par rapport au projet. On a faire un peu le Mali, le Guinée, bon, on s'est équipé aux Arabiens, même dans Gabon, je peux arriver au Samoa Bachamo. Problème est papa. Problème est bon, puis pas à son gars au kilo n'est pas un problème. Mais je dois passer par toi. Faut amasser. Il est responsable de la maison, c'est clair. Papa, comme si nga mon oncle le bamba mon pas dans Zumbo, on a fait si ils ont un problème, t'es papa. Si c'est là, c'est ainsi. Et opposer le problème. Il y a qui n'a signalé avant pour que yo soit là et moi si ce que on a dit il y a mobile ils allaient voilà. On nous a un réseau papa n'a ils ont un problème papa n'a encore la tête OK voyage journée aucun de Bénin Mali ça moi bilo ça bilo mon qui ce sont des bons projets je vous assure un projet bien pour aider famille parce que ami mon quoi ça qui en gros 3 ans pas map en matière alors moi je compte dans 5 ans je pense que papa ba benino bazala escroc qui ba ça va faire na bangote c'est vrai on va mila ba mbongo bazala escroc ba pense que un benino a comme un congolais tu penses ça toujours à bon makas c'est vrai oui mais moi je suis quinois je suis quinois ba mila la quinois et puis yo ba sala ngote papa na za tête papa na za tête c'est l'université qui nous a fait ça d'être éveillé parce que un homme là la terre un homme ne dort pas il doit être toujours éveillé donc ils sont à Guinée na Pessi Mali même Côte d'Ivoire puis je rentre je pense il n'y a pas de problème mais puis on peut en bouger qui papa ça roule la macasse un peu fatigué
yango moyene nimisi oyebika esuka ndenge ebengama bana basekete ere olamuka. D'accord. Oui, je suis là. Je fais passer. Même bon. Apiero. C'est même comme ça qui bonjour. C'est même quand Jimmy Bonjour. Bonjour. Non, mais on a téléphoné sur Mimi. Yakano, on a tapé sur le maman. Quelque chose. Les temps sont à Wimisinga. Non, non, n'a changé pas split on changé hein non ça ndeni non ça split même na couloir poisson quand on ils en moins t'as la mon couloir au quand battle c'était dans la stade hein vestir ba jouer bima papa, Dani, tu sais pas même, mais non, papa. Non, ça ne pose pas de problème. Bon, papa, mais là, papa, tout est moi, foufou, personne au bout. Nani. Mais non, mais normalement, non, c'est pas écoute, baye. C'est ce qu'on nique les temps au lamba, plutôt mais la whisky. N'a sommes tu la vodka. Non, je vois que le temps c'est pas mauvais. Ah oui, on dirait bien que pas occupé. J'étais déjà prêt de partir. Ah, de partir. Mais en fait, les trucs, non, na lalaki. Sincèrement, papa na lalaki. Tant que la musanga, na lalaki vraiment. Tant que siko na lamuki. Tant que nania, na qui m'a kelele. Eh bien, on ne peut pas poser à soutenir le kendagi. Mais on va chercher papa. On tourne papa. Oui, c'est moi qui vais vous appeler. Ah, c'est pas bien. C'est bien. C'est mon idée. Merci beaucoup. Papa, fais ça maman monte de ma part. Merci papa. Mais tu comprends papa t'es. Il faut que ça papa ça va la petite transporter. Bon yo mondo va au bimia la. Moi c'est pas ma place. Au moins mon c'est mec qui nabino. C'est mec qui nabino. Yo non. J'attends dans mon pas 60e garçon faut ça attendre. C'est mec qui nabino asa mon malili. Papa y est awa. Enfin, il y a besoin d'un petit transport. Yo yo bim saleg na. Et pour là les sur la mousson ce qu'on est fait, ils sont même ça. Ah, mousson faut femme. Dé ça faut opérer ibo. Papa aussi comme on dit ba Jimmy. Ça la bouillon. Ça la bouillon pour les temps. Ah, ça fait un whisky entre béton et la biso. Mimi azala mindondo mina na miloni. T'es non qui peut tenir des balances mon avion. Ah mais et go Jimmy. Petit là mon. Ne pas dans mon nom. Ah yo ça dans le vous en yo. Vous en le yo ba blo souté. Vous comprenez? Petit ana massa ni mon. Massa na na mwendo mo mwendo bo. Mona ona. Tant me pesinga ina bisi mo na bikeba. Benga ngana 20h. Ku biga anga. Ah benga 21h. Isso fosse yambate folo baga alo mimi gangela ni masene bisi ala ndapo wewe pema kama mugendo sabo mpuna ngana yeba boko kama mama kasi bo point ngapena ibiti ipo kenda unikenda bosko moni unitese no point ngwe boyaka no beta wa namni wana tu viva bien tendeni ngana ngo jimninga ka no pona système oui, il est dans un véhicule, non, ça va pour nous. Vous comprenez? Ah, il faut que tu oui, mais on a ça, c'est bon. On peut se péter tout ça bien. Maman nous goûte à la ligne ça. Eh, on est compliment là, tu m'as. Attends, ma. Encore yo. Papa. Encore yo, papa. Papa. Libéra. Maman la mère coupe. Ben a fait sur sang ça. Oh, mais Mouliko, Nabi Nabi. Ya je vois comment gala. Mais ça va makma ben il y a peut-être c'est ngabo ko sengi comme ça ko boindeni. Eh ngo gym nengal kwa ça. Ta ba sande gym na. Ben a fait ça kaza. Ya. Bon. Pour qui? Ah, on est là-dessus.
Aussi kaka. On a aussi la langue, je ne pas sur la moi na boto là. Eh bien, mais ça été. Comme ça tout. Ça a été, il y a tout ça bon. Quand je vais au monde. Ah, mais pour comme ça, Pierre, ça tirait. Il fait son nom. Non, pas ça, ça tirait. C'est ça. De la bergo. C'est un mec maman, déjà tu as déjà parlé? Ni Nzao, Nzao, kota Nzao. Oko kota Nzao. Papa, on a dit c'est bon, soit on a pour ça talanga. Aucune église, aussi cette église à Rotalanga. Moi, je suis dans le Canada, pasteur, non, talon de. Il y a quand on a été. Je suis dans le niveau de l'église. Ah, ils ont les cas. On a la prière, on a pour. Maman, tu as qu'à l'église. Il y a les gens qui ont été. Vous savez, à quelle église ça oui. Papa est en dette. Elle est ni. Oui, il y a nous allons te dire. On fait son nom que nous là, tu connais au kakate. Ça veut pas ni yango. Aminat, maman, joyeux beaucoup talenda. Il y a quand non. Non, on peut ça conseiller madame Mouté. Quelle église? Quelle église? Non, non, je peux dire on est sur bon. Aminat. Kanga yekuna. On condition que ce nous peut en biso kei. Eh, moi mima. Nzao saya sala ngokazi bongo kena église. Il a Isaini, banani bakufi, banani bakuyi. Hein? La banane mikeza la kawa. Nzao, non ngala lajo, yo uzali hypocrite hein? Hein? Oh. Ya para, yo mena. O que ndo boni nango. Bena zongo na lokole yenda kuma Yesu. Ata Yesu tangu tu agaka makangu mewe ya église. Facilité. Et donc, les Arabiens sont aussi en train de conscient. Ça, quand on a épargné pour. Papa, quel autre un jour comprendre. Comme ça, le papa a l'ingaka bibi dans la film, la vie est belle. Ça va coûter à tes points. Ça va coûter à tes points. Si vous jouez à journée, jouez moi combien? Ce qui passe à l'hémorroïde interne. Nous avons une police. Point. Quel est l'enjeu? Il y a ça. Il y a toujours des gens qui ont tellement commis l'hémorroïde. Mon père n'a pas dit à ton atteint. Il y a des misangais. Oh, papa, non, il n'a pas ça. Il m'a dit ça. Il y a un loup dans la papa, il y a caca. Il y a le papa. Oh, il y a une nez. Via, je ne parviens pas à maîtriser ça, maman. Nazo koka maîtriser les camboïtés. Non. Non, mais parce que ceux qui l'ont souffert, papa. Nazo batté l'eau qu'on est sur les calafines. Combien de fois on a eu biso que wana ezanda koneki abala ko bala osana doit okendaka kuna te nyonso je ne disconfie pas c'est na biso na problème na biso etika le pas na biso ye mobali wana zana droit ko yeba ngote na solo la kinayo très bien tu m'as dit si cela est bon que nous coûtons na mbali ya mais avant nous insiste mais est-ce que ma présence ne pourrait pas leur dire quelque chose? Ils entrent comme ça, comme si dans une boîte sur le conseil, là, bon, si ceux qui le conseillent, je ne sais pas comment. Dans une maison de ma bande qu'on a hier, si c'est Mimi là, et ces doses là, c'est Christian là, les garçons là, le Christian. Le quoi, tu peux imaginer ça? Moi, ma famille, c'est ce que j'ai regretté. Est-ce que kake la foudre, là les bogas, bah, quand ça, ma camarade, n'est-ce pas? Et là, on a ils ont mis tout, il y a tata oyo koti niki bamoni yo basali lokola bamoni yo te ebongo niki oyo avandaka na libala ya mwana na bango na mbongo ya mwana na bango est-ce que mwana wana azaka na kimia peut-être barespectaka mwasi na bango qu'est-ce qu'ils ont passé lokola mbongo eza ya Pierrot donc bango bakoyeba ndeni nayaki na problème ya mbongo bakoyeba ndenge nini je te dis désordre quand même. J'ai pas eu le temps via le temps national Niki. Après quelques moments il dormait Pierrot après quelques temps bango ba koti ba Christian ba na ba mini wana ba koti le ko la soki l'église va tout délivrer moi donc ceux qui sont ndenge comme ça sans le saluer comme ça. Est-ce que tu peux t'imaginer? C'est comme si ba kamoni nga ici
Est-ce que tu peux accepter ça? C'est ça, cher Nini, la famille. J'ai une très mauvaise famille. Et ça la pino mibale, pour yo kanga bien ko fula matito ina bino pour yo kanga. Et loko ko ba papa na bino na ko souhaiter te comme la vie. Mutu moko lisusu taza na do awu na makoni na ndako ake no sema mbongo paniki. Oh, manizo ni epa ya mobali. Papa na bino wuti kuna. Yo kama ngamba sele mone ba saboter loko na soki loko moko na ba mona te. Papa, c'est vrai. Et wa so sala yo mo biro ko ponde lawa. Opesa ngai niki mama na kokufa pona nini. Ngai Lopez na ngai. Ngwesti na ngai ya chinoise. Soka soka nga miso azoloba lokola azolala. Nazo kufa mama padu opesa ngai niki. Ya solo lelo yo. Si ya solo beta mususu ya batazana problème tele ba ba. Oboti na mwana, oboti mwana, obota mapema mwana. Ko mama. Ah, bamba sakena papa na biso. Subuza biso to reaction na nini? Kwani maman, attendant que ma caution, je te dis, attendant que ma caution y a plein de l'ordre. Même c'est pas la première fois mon maman le dit. Papa, les jours là de va finir mais je sais pas, mais à déplacer par monter pour la nuit, puis moi on a ça. Ce qui le bino beaucoup au salaire besoin de kuna. Vous savez ce qui est de kuna bino on a la Kenya. Est-ce que vous comprenez la zone bino? Je ne comprends bien. Tu me bamba bala grand sœur na biso. Ya moi ta basaka na bino. Je réagir. Maman, bata bino moko. C'est là où je suis contre toi. C'est là où je suis contre. Parce que par exemple, il peut déjà accepter pas ça. Non, soit faisons ceci. Il y a un mécanisme que nous avons non, au sentir, on va salir du chaud. C'est que nous sommes en répété. Oyo a saboté, a sa mongo. Si on a connu ce sabotage, on va salir. On a ça dans ma bête. On a ça dans ma bête. Mon adaptation m'a joué au mariage. Mon adaptation m'a fait des ordres, on ne peut pas imaginer. Ah, c'est fini, c'est fini. On fait des matins, moi on a bête là. Ça serait le jour où par l'accident c'est qu'il y a un cimetière. Il y a un moko. C'est là où on a Niki, papa a mis à Koufa qui est mais voici pour la dette. Oui, passe pas. Tu me connais très bien. Écoute-moi, cher. Écoute-moi, jusque-là. Ce n'est pas elle qui va passer. Et ça va pas être famille. Et ça va nous dire comment on va aller. Tu vas se faire. Bonjour. Je vais comme ça. Mais t'es baissé, tu es cher. Il ne faut plus répliquer. Parce qu'il ne faut plus répliquer. Maman avait respect un peu ça. Moi, je comprends notre togo les bons choses. Passe. C'est la foi, on a mon habitude pour pas